papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Soir na bamure nyonso bamesala kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali nzamba lola apombola bino po na patience na fidélité na confiance na bande nyonso bolanda kabiso partout kole sumasi ya asala bino bolamu to pesaka merci na bande ko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwasi ya mebla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate ezalaka yo Betty la patronne opeselinga ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mais mwasi ya pembe balobi oya vie na nga Jansi Bolanga boumela meta la brésilienne nzamba tendresse tokendaka bongo na mama tazi vita imana ya papa trésor chou na kati ya Bundes balobi porte parole na biso ya maele biso moko tobengaka ye tazi vita imana ndenge ya Simondo ya papa sepelaka tobenga e kokodia nzombo depuis Irlande. To pesi merci na mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001. Pourquoi pas ya Willy Moucheni, le vrai code Mboka. Tokendaka bongo na fifito mola japonaise mama na Erastine na kati ya Bundes balobi tantine voisine. Ba mure zinyo so mama Irene ayaka boyenga na ela kabino masola solo na beta ko bergine te. Tango na beta masola na profitara na sela bino ba pibe. Na yebisaka bande ko almano ngoti nda carton na Congo Kinshasa tope na ngola ko hésiter te. Tozana mobange na shipping na kati ya colonne prochaine Andel. Benga prochaine Andel na plus 49 152 0 251 77 31 okozwa. Iso komi numéro mabe benga biso balobi mobange na shipping prochaine Andel ato tindi carton diamant ebunga kate. Ba mure zitokende kaka boeto solola. Papa Willy na kati ya Toronto abebisi masolo. Masolo eza ya kobeba mutu nyonso akomi mama lopango ya kosamba ezate. Yango tosala publicité ya Toronto City. Benga Papa Willy asolaka bien pi bezoleke pa na biso somba mo esika na omikanda nyonso eza vraiment propre na Toronto City ba terrain kitoko pe na prix ya bien. Atoza na mbongo mingi te benga Papa Willy. Toronto City ezo solola kitoko bana Toronto. Bobuka na te bino nyonso bozo bisika na bino po bozaka na Papa
papa Willy na mboka na bino ezosala biso bien makasi. Merci beaucoup bandeko nyonso bolandaka mama Irène tomeka kobeta lisolo po sepesa vient nanga Yves Djoboke garçon de luxe et ça la biso vraiment bien makasi. Ba mourena ba moureuse mama Irène ayaka boyebi kenga na yaka na masolo solo na beta ko bergine te batu balandaka nga baza ebele lokola vient nanga a demarka ou sous papa ade na kata Frankfurt na ye moko balobi Claude Meta bel homme ya kosamba ezate tozo kende bongo ba mourena ba moureuse nyonso mama Irène a solo la po ça la bien masolo nazo betela bino ezali solo ya mwana mwasi moko ya moko boaza na France mama Irène beta lisolo nanga tango lobaka bola muzoba maweza ngambu na ndimi yango lelo na vie pourquoi nazo beta lisolo mama Irène beta pona kola musabatu nengo lobako sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yango na raison identité ya bundes ayela rabino masolo mama na ya wana lobi nanga bi mama Irène naza na France naza moso naza na bana mibale bana si bapesinga bakoko navandaka na France na divorce kala mama Irène mais naza mwasi makasi naza vraiment femme forte na yebi koluka mbongo nakenda Kinshasa koluka bambongo na nga na tonga ndako ndenge ezalaka na debriaka lokwa nazalaki libre na umeyaki ntango molai nazalaki divorce naza na bana si bakoli nakutanaki na mobali moko na Kinshasa aza mobali ya mwana moke te azali papa ya mokolo akoki vraiment na age na nga papa naza na bana na ye 4 aza na 3 filles garçon moko mais na lisolo ya papa wana mwasi ne akufa esezwi mpe bambula atika ye na bana vi penza ezalaki malonga mingi te mpona papa na mazalaki mobali kitoko ya age na nga en plus tolinganaki na papa love na bande koyede papa wana makasi love bande kokende bien e akosalaki ntango tosali relation na papa tosalaki 3 ans na se décide nga biyaka no kasi na Europe mpo luka mpe vie malgré tout okoli me bata age no mpe azoluka vie na bango na Europe yaka mpo sunga bana na yo mama Irène aboyaki te ayaki na Europe ntango akomi na Europe mama Irène makambo ebandi ne bandeli tozalaki na biso bien na mobali love ezokende bien na katikati mama makambo ebele mobali aza na charge moko pas possible na Congo aza na bana 4 aza na bakoko mibale bakoko wana bana na basi babota bango mibale bana moko baza na batata na bango me batata bana na bakipaka bakoko wana te baka papa na bango mobali nanga koko na bango mobali mutakipaka bango mama Irène dépense kotinda taka okoma mobali azaki no na makoki te boyebi poto ndenge ezalaka aza pe mobali ya mwana moke te aza mwa mokolo par rapport ya bagene oyo bayaka poto koluka vi na désordre ezalaki déjà papa mama Irène akufela mwasi tovandaki très bien mais dépense na bande kosoutenir ye nazalaki na choix te tellement namonaki motungiseleki mingi na famille eza na charge naza na pire petit nanga moko na France tosololaka bien azalaka na mwasi ya mondele babota bana misatu bakabwana alukaka mwasi ya kobala nazwi foto ya mwana ya mobali nanga lokola mwana na ngai mwana ya mobali nanga ya mwasi aza très joli nalakisi foto wana epai ya garçon wana garçon na pas sepeli na mwana ya mobali nanga mama Irène mponga bana nanga mibale baza na bango na France aba bala babota na bango moko aza mobali moko aza mwasi nga na bota mwana moko mwasi moko ya mobali esi bakenda na bango bazaka pe na biso te mama Irène asali commission ya mwana ya mobali nanga lokola mwana nga na komi kobokola na kimokolo mwana mobali wana andimaki lokola garçon na respectaka nga akoma ekobenga mwana mwasi bande pena kosola bien ti ekomaki na niveau mwana mobali akenda Kinshasa bakutana na mwana mobali nanga asepela na ye mpe love esimba mwana na mobali garçon tozali akodeside abengisa mwana ya mobali nanga mazalaki na mo badifficulté bambongo mama Irène nazwa 900 € nanga na bakisa mpo mwana wana aya poto mwana ya mobali nanga na ide ke soki akomi poto akosunga papa na ye mpo papa naza na charge na famille ya papa baza na papa leki to tata mwasi ya mbongo te bango nyonso lokola na bengisa mobali na poto badepandaka kaka na mobali nanga mama Irène eya kosala ke mwana ya mobali nanga aye poto bamoure na bamourezi bopartageaka masolo mama Irène biso tobetaka masolo solo tobetaka aubergine te solo na solo aubergine alikaka te bahistoire eza vrai yango na rappelaka bandeko bozolanda mama Irène biso tobetaka masolo tosalaka bapiblicité toswetaka bato babon anniversaire mpe tosalaka awa batémoignage soki oza na témoignage oza na lisolo moko lingi epesa conseil na communauté kohésite te bobenga nga na numero nango esoki na 38 oyo nakomaka toujours na WhatsApp soki ozwi mama Irène te salelanga voice deke nakozwa ta nakoyoka ntuka nakorapele tobeta masolo bopartage bosabone na Irène Masendo qui TV bo comprendre bozomona ke to atongo na maiti ba voler toza 6h du matin nyasoka boluka mama Irène na mona tena mona na pesa la bino bien na uti kola muka ba mourir na ba moureuse mama lobita mwana ye makambe bandi na ndaku
mwana akomelaki nano mpa na bango asalaki 2 semaines après akokende pa mobali na ye ntango akomaki mobali ya kotala ye bakende papa ya mwana aboyi oyo avanda na mwa ndambo mwana akokóma bamo libala eske esi abali ye na mbongo kobengisa na poto eza kobala te wana mobali akomoloba bonga mais ntango tosoma bavoyage ya mwana tozebi biso losambo ke mwana ye ya papa tika kende pa mobali nde mobali tisa kenda Kinshasa esi bakutana mama Irene mwana mobali wana ya kozwa mwasi après 2 semaines mwana akendaki mais garçon azalaki respect ntango kaka azwi mwana mama Irene awumelaki te asalaki lettre papa apesaki mobali nanga lettre mobali nanga acceptaki basalaki marmios na famille mwana mobali wana abalaki mwana wana coutumier bolanda lisolo très bien mwana ntango ake libala mama Irene aboti mwana ya liboso abotaki bien azwizie mibale papa na banga bandi kosilika lobi yo sikoko oyo baningi oyo bana bana mibale ozobota boye mpona nini babotaka malembe wana papa na bango mais kokoma ye mwana France mama Irene mobali nanga changeaki akomaki bizeli mabe baréponse mabe na bandeki kosupporte mobali nga nasalango par amour nabengisa mwana mobali na ngai na nzela ya commission libala mpo naza fille mona mama moko naza vraiment mwa nzunzu mama Irene mobali akomaki kosilika kanda problème eza te na ndoko éventer makambo mama Irene mais eloko bande kolekelanga soki tosali discussion na mobali na ndako ekomaki mwana wana pa kenda ifa benganga akebisanga mama tika kozwa papa mutu papa si akoli papa benga lobi odisite makasi alali kutu bien te mama Irene makambo nyonso na ndeko papa mne papa oyo azali mwana bandeko bolanda lisolo bien azali mwana na oyo azali yanga tala bana nga nde barespecta ko mwana na kongo azali kopesa respect makasi koyene ayaki bien moteke mwana banda zwa libala tokomokende 2 ans demi oyo na zemi azwi nayeke soki eza bakaprisi azema mibale mwana komi komankenga mingi oyo eza zemi ya mibale mi tezosala ebongo mama Irene nazosupporte tozovanda mobali alingi mwana makasi kolekanga mwasi mama Irene soki nalobi be mpo bolingo ekomi kodeborde mama Irene naza susu na espace te na bolingo na ngai mwana aza dona papa baza tout le temps okondima te mwana abala esika mwana ke libala mobali akomi kopesanga barapport ke mwana alingi papa makasi mama Irene mobali nyonso ake mosala nga na bimi to na ezongi ndako na lambi papa bimaki akoya kolia mpa na nga te akoke kolia mpa mwana na ye akovanda kuna ti mpo akoya kaka alali mwana atangenda akovanda mobali mwana azalaka te bazalaka bango mibale oyo azoke kosurveille mpo koko ya mokie wana aza mobulu mingi zema mibale mwana azokoka te mama Irene mobali alinga mwana na ye papa alingaka mwana azalaka na bolingo ne ya kibo mwana mwasi mpe azalaka na muru mobali apesaki ya kibo mwasi mama Irene mpa na nge ezalaki totalement changé nakomi kobengana mwana nga bisoki papa ye kuna lobaka mpe na papa zonga ata 19 heures na ndaku mpo ozali mobali ya libala papa longo kuna 22 ans mobali nazoya bakutanaka mpe te akokoma butu makasi eza kitoko te nakomi kese peut-être papa okepa motu mosusu akokosa kaka awuti epa na yo yoka réponse mwana papa biso banda bokola biso mwa biso atika biso jamais akosa biso alakisa biso mpe lokuta te bon réponse mwana ekomaki bongo mama Irene nakomaki lokola tokoni problème na mwana nga nazolela bolingo na ndako eza mingi epai ya mwana mobala mwana mpe kuna azolela bolingo mingi eza epai ya papa mama Irene bana balingana bapapa me oyo ya mobali na nga na mwana ekomaki eloko mosusu tokomi ti koswana mama Irene mobali akomi kobake naza mwasi mabe nalingi bana na ye te memo baza na Afrique baosi yanga mbongo nakoma kolobaka na mbongo te kabi papa na miniti onga nazosala te mbongo nakopesa bango ekouta wapi yo tala age do bando epo tozokoka mpe mosala te nakobanda kosuka bango ti suka wapi naza nango te olingi bana na nga te okutaki bana na nga na bokola bango banda mike te mama na banga kufa natikala kobala te raison nazali koboya na bala basi mpo na makambo boye nanyaki bana na nga bakola me bana nyonso wana ya mobali na nga mama Irene minere aza te bango nyonso bakola mama Irene problème ekomaki na ndako mobali Ernest kopesa barapport epai ya bana na ngai oyo nga na bota na France baza deya mikolo ke nga nalingi bana na ye te nayebi te fo nalongwaka na France nake kolambelaka bango na Congo nayebaka te soki nalongwaka nake kolalaka na ndako mwana nga na pakisa mbongo mpo ya poto na komprenaka te mwana komisanga lokola mbanda mama Irene matata nga na mobali toye kokabwana mobali oyo nabengisaki na poto tovai na mobali 7 ans na kati ya ndako tokabwani mobali ntango aye poto 3 ans ya pamba mwana ne ayaki deja poto ntango tokokisa 7 ans na poto nga na mobali tokabwani mama Irene tokabwana na pasi nasala mobali wana eloko malonga te raison eza nalingaka bana te naza impoli naza teti namonaka lokola nabengisa ye nabakisa mbongo na voyage ya mwana ngamu nasala commission na dirige famille na ye mama Irene orke ezalaki bongo te
tokabwana na mobali na bima na nga mwasi mabe na ndima na vanda. Pourquoi na ele ona Irene Masiendo ki kobeta lisolo oyo? Pona koyebisa batu ke bolamu ezalaka zoba mawe ezalaka ngambo. Na okelaki papa mawa na Kinshasa, vie ezali mobali akufela mwasi abokolaka bana, na ye poto na sala fort na sala libala commission. Po mwana ne mibale aya poto mama Irene na kutena makamo na vi bolamu zoba mawe ezalaka ngambo. Mama Irene ngali bale kufa na vie. Mais mwana vie na mobali ne batikala. Et comme aki na temps moko mwana vie, donc mwana mobali na komi ko pesa mwana mobali wana songi ke ngana za mama mabe. Moi mobali ngana teke na compte ko na saki ba la commission. Boyebi mabala commission ndenge ezalaka. Moi mbala komelo kwa ko yida nga bosa ki bola munyoso ngam na lukela ki mwasi. Mande ko ko lele pa na ngai ke bolingwa papa eleki mingi na mwana nga pe na bisi nga pe na ndaku pareil. Mais tant to kabwana mobali mwana mobali wana azwa part ya côté ya mwasi na ye. Et komi ke ngana la serment ma ba komi ko tonga nga na ndima ki mama ira lelo. Nzambo otobondelaka otokotaka na 12h otokotaka na minuit 18h pe tozanga te mama Irene a répondre nga yango ne obeta lisoko tanga no kombote me bakoyoka mokileza mokie mama Irene mwana mobali nanga na libala boti bana mibali mobali nanga papa koma babysitter ya bakoko na ye akendaka kuna avandaka kuna po koma kovanda epa mwana ya mama kutu na bango o na Kinshasa to yebaka te me na poto ambala koma na bandeko ba cousin bakoma papa mukolo bonga avanda kuna ipara futela ka chambre nanya futela ke chambre mwana ne ya mwasi o ngana bengisa na poto o azana libala mama Irene ya minene bimi kuna nzoka mobali nanga ndenga zalaka bongo abanda ko bima na mwana na ye oto bengisa na poto banda zaka mwana mukito mwana banga kufaka yo mobala betaka tolo ke banda mwasi nanga kufa na tikala kozwa mwasi te pona raison na bokola bana nanga nzoka banda ko bima na mwana na ye mama Irene depuis Kinshasa mwana opeka to bengisa wana yango na ba nyos na luke ba mobali azo proposer nga mwana mususu mwana ke mwana azo proposer nga abota na façon ni mbala pota ko budenga ndo mona oya za kitoko propre yenda ko attirer mobali yango na pona ke papa nzoka sepela kati ko kabwana nga na mobali koma okende kuna garçon na yinanga mwabe anga pesa nga ba rapport ezata koma o remarquer mamba mabe papa na mwana na mwasi na ye mama nga ndenge to babo libala ya mwana ya mobali nanga pe uti ko kufa na France bakolanda po mobali nanga pa landaka yo mama nga libala ekufi raison ni ekufi bakangi mobali nanga na mwana na ye epa ya mobala mwana bazaka ba makambo ebimi na mwana ya mobali nanga tika na Kinshasa za mwana ya papa oya botie mama Irene masolo tona ne ba témoignage epa ya mama Kalanga na pesi yo mbote mama Kalanga eza makambo esala makana mokili makambo eza vrai tozo mona mingi basi mingi ba ya poto mama Irene ba via mibale beba mwana mobali ngana tika na commission mera za mwana mobali moko bien asalaka musala na ye akendaka na ba province alukaka mbongo ne kitoko mera ko zwa mwana ya mobali nanga vie ya mwana mobali wana ekita mais bazai quand même ika ko vivre mozo mona ke changement mama Irene nzoka mobali nanga tia za na ndako alosala nga ba problème na lingi mwana te mwana kuna komisinga mbanda nzoka bazaka likangu na papa na ye depuis mama na bango akufa mobali muta baby sanzoto ya mwana na ye muta liboso ye muta pesa ezemi mwana mobali nanga tika na Congo oto benga akoko azali mwana ya mobali nanga mama Irene na yo kisomo na cousine ngo mwana ma kutine skavanda ka ebisinga bi mama nazoka ko digérer likambo te comment vivre comme na niveau komisa mwana na ye mwasi mwana wana babanda kala mama Irene chose grave eloko ekamwisi famille nanga mona bobeta lisolo mwana ya mobali nanga libale kufi azwi ndako amemi na papa na ye mobali nanga na bana bakei mama Irene okisomo mwana mobali na bakabwana ekose yanga pardon sœur tala mwasi opesa nga bwebwe na ndimi te yo po yebaka na bi papa na yeba na kebengisa tato na poto okoloka te navandaki ndela ndoki mama Irene yango bomoni bamaltraite nga baregion ebele naza mwasi mabe mpoli te ti nalingaka mobali te nzoka mobali abimaka na mwana na ye babanda kala avanga na yeba bango bazalaka deja mpo nga nakuta mwa deja abota nakuta koko wana aza na 2 ans tant tolingai na mobali aza mwana ya mobali nanga bamama tozala mayele kobengisa mibali na Kinshasa ezaka atoko ba jeune garçon te na batata mibimba mibali ya Kinshasa baza batabuzoba mama Irene na regreta makasi erreur na sa na vie nde na bengisa papa na poto tala makambo na ye koyoka après bambula yango na beta lisolo bandeko tata na bakolanda
bamema mwana mobali wana losambo eza normal taza na compréhension moko papa wana mama Irene tanga akomaki na poto nzeye muta liboma nzokanda bimaka na mwana na ye nga mwasi mukolo boye basakaneli ngai mama Irene mwana mobali na nga wana teti très impoli okosoa na papa na benge akobengo po akebisa yo ke papa si apusani papa souffra mingi abokoli biso mo mama zaki te yebaka nini okoyebisa papa ba AVC ezali awa wana pena utiko koma na France munoko mama Irene nyonso bapona papa neza malamu aza mwana alobaka mabete mama Irene pesa conseil tozala mayele surtout ba maman déjà toza ba plus de 40 ans tozala mayele pona kosala chemin mibali baza batabuzoba mama Irene beta lisolo ete ya basi tango zo beng sambali na Kinshasa bondela nzamba la kisoka za vwe mobali na yo ko beng sambali na poto eza facilité mama Irene ekutaka ba 5 minutes surtout ya tata mukolo bongo okomemela banzela ndambu te fo ya mbala moko mama Irene salinga shock ton na kilikambo na binakola lisangote fona benga mama Irene abeta lisolo moi mbayo na cette commission na mawa menzamba lo nazomona na sala ki commission na yebaki te po soki na yebaki meminga nenge kolinga papa wana te mibali bosa na mitema malamu mama Irene abotisa mwana na ye na minute baza na guerre na famille na bana ne na Kinshasa basepeli na papa na bango te mais loko esali soni mobali ya mwana poto alobi mama na minute mwasi na ngana bana bazovanda ndako moko na vie memi papa na bia ko po cousine kuna komi kanda lingi souviete mwana bia ko tika papa na tenga na poto te memi papa nesko seke ba komi mwasi na mbali ba komi ndako moko mama Irene tokeba ba témoigner toko batata ba bebisa bana eza makambo lokuta te yango foto bondela rapona bana peto so la rapona bana polo ko batata kala bazai ko sala ngo ya lo basala ngo pezange lokote foko bondela pona bana eza kindoki mama Irene beta lisolo bola muzoba maweza ngambu nakendaki na mawana famille moko na benki mobali na zwa 900 € na ngana bakisa même na voyage ya mwana mama Irene na bima zoba na France na bima mwasi ya mukona ebi ko vanda na libala te yango libala na liboso bebaki pona ba langage mabe oza très impoli mama Irene na manda ko mona ke politesse na yepa papa wana te mais incompréhension surtout tant mwana ne aye nzoka papa komi ko mona ka komi na basi mibale ngaki diba na yebaki te ti basanga ba pombe bale kufa na ebite na eko ba onta on libala ya mwana na eko kufa po bakangi bango kuna mama Irene mais na minute au mwana zinda amemi na papa botela kindoki mambezo le kana France mama Irene pesa conseil to sambela ramingi nzambo na zai ko bonda bi nzambe mobala onga na banks na poto na mona kaza mobala age na nga poto vanda to keti na retraite parce que bana nga si ba pesinga ba koko na ko zembela bana mike mo simine loko ngeza respecter po na bana na zaki mobala ngake na bolingo nyos na nzambe mamema kinga kana nzela mutu moko atambola kamabi pesa conseil na ba maman tokeba libala bosso ebeba ki oui tant que s'engager na libala mi balende ko nga faut bien réfléchir keba ba ko benga yo moi soit ta changera mi bali surtout na âge o yanga mama Irene pesa conseil na ba maman ko benga sambali na Kinshasa eza malamu eza ça dépend love na bino mais o tomber na muta malamu Irene tomba na muta mabe bolamu na sala libota wana mama Irene okunzimati eza pasi pesa conseil na bamure nyonso balandaka yo bazwa part na bango kindokezo leka na France mwana na papa na ndako baza na mboko baza ndako moko lokola mwasi na mobali et pesi pasi pe ma en tout cas bande ko bolandaka biso bo partager masolo mama Irene to sela ka proverbe 19:20 to tangi koma mteto epe ko sambisa certes ni vie ni mwana wana ni mobali ya mwana wana mais sera le bito beta lisolo po ko fongola ba mama mingi oza mukolo zu mobali mwana Kinshasa mwana mobali oselo bazuwa ya makasi bondela mingi luka oyeba po mwana ko sela ka papa ne zuwa ya makasi te pa moi neza na sens te eza na sens te ata bakufela mama ata affection ata ba papa ata ba bokola bango ye moko ba mourir na ba mourir bolingo ya papa na mwana ezalaka na ndenge nango bolingo ya kimwasi na bale eza na ndenge na ki bolingo ya leki na kulutu nzamba za zoba te ana suki ya pembe ebi ndenga kabola bolingo wana soki mobala komi koza bolingo ya mwasi azopesa ngo leki na ye komi kitoko te so mbala zi bolingo ya mwasi mopesa ngo mwana eza kitoko te mutu na mutu même mama boteli mobali mwana naza na bolingo ya kopesa mama na ye ezalaka ndenge moko te en tout cas to se comprendre
mibali boyo kaka ba mama mingi na poto bazolela epesi pasi pe ma yayo abebisi bambongo asungi famille bola muzoba mawezali ngambu te sika basukisi nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masola mama Irène s'abonner na Irène Masiendoki TV partager like vidéo ko zanga te ozana lisolo benga biso tokobeta yango soko ozana anniversaire olingo sala publicité tozela Irène Masiendoki TV eza pona bino. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema tokokoma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomona prince topasola nzela tala ngai uninga mbongo mutie menafandika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.